tozali kolanda ngo ba discours de ba gauche droite biso toza a politique. Je répète bien, biso tozali a politique. Mais ceux qui ont côté na parcelle na biso ya responsabilité toko dénoncer yo quel que soit niveau na yo ya politique toko loba parce que ozali koluka ndenge nini ya kosomba ba ame ya ba soda na biso ya mapinga na biso toko dénoncer yo message o tolandaki na ba discours ya batu mususu et plus particulièrement le président honoraire Joseph Kabila qui a voulu kozwa ba arme ya ba soda. Oui, nous sommes d'accord. On a été ensemble. To servir et to sécuriser. Gloire à Dieu. Dans dengi ya bandi, dans dengi ya kei. Biso to remplira qui parti à contre Nabiso, Biso garde républicaine. Et nous l'avions fait d'une manière professionnelle. À Silisi, ngongana ya kosala musala. Comme mboka yo kozala diriger na mutu mokote. Nelite kutu. Ya mzee Laurent Désiré Kabila. C'était pour la démocratie qu'il a mené la révolution. Ngonganaye eleki. Lelo azali président Moussous. Tangwaye biso to signer sous contrat naye. Zambe tata asali sabiso 5 ans ya liboso et outi koleka sans problème. Il nous a renouvelé la confiance. Et lelo biso to zali susu naye tokokoba akokoma na suka manda na ye et puis na lobby yango akokoma na répéter je défie qui que ce soit tokokomisa ye na suka ya manda na ye et oyo akoya sima soki epe a renouveler biso confiance mais na yebi biso ba okabi oyo tokoza suite tostokoli ba jouer na ngata musu bangonde bakozala ba co-signer contrat. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Nous sommes la garde républicaine. Tozana couleur politique à ta mon côté. Par contre tozali kotosa mibeko ya constitution et pesibiso mission. Est-ce que toyokani? Na lobby di kambo ya recrutement. Na ndenge ya se. À la gère, ça ne passera pas. Et kole kata mukete. Et kole kata mukete. Pendant que bino, nangai, biso nyoso, toza awa. Liso na biso ezali, yako fongwama. Alobi awa ye mutu aforma basoda. Mes chers amis, mutu azwa formation na centre d'instruction depuis 2003 tina 2000 wanate akei na 2018 atia loboko likolo natala. Non, na lingi mutu azwi formation na renye ya Joseph Kabila atia loboko likolo natala wa. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Wapie. Ngai
Moi j'ai été formé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Les unités qui composent la garde républicaine, nazolo bango pona ba jeune yo ba uti kokota, na rappelé bango to uti wapi. Awa tozali na mosaïque ya ba ex-phase. Bazali ba blende ba vient na biso akala. Batata musique boza wapi? Formation na bino eza époque nini ya belle majorité. Baza batu ya kala. Bango nyos ba ex-phase baza ebele wana. Toza na mosaïque ya 10e brigade. Banamura, le vrai Banamura. Baza wapi? Baza wana. Produit à Mzee Laurent Désiré Kabila. Tozali na 15e régiment, 15e brigade, na 15e na 16e brigade. Boza wapi? Produit toujours ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Biso Tozaba officier y académie enseignée formée par les Coréens. Ezambuze muto rekrita biso amema bango kwa mzukuna. Alors boye bisanga kobanda wana tina ndenge ya koti unité ya muneni ne koti na garde républicaine. Ezate. Alors formation zoloba qui a formé biso, a formé biso wapi? Ceux qui n'ont pas ça, je veux que je sois contredit tout de suite là ndenge bozao. Biso tobandi ko rajeunir garde républicaine na kokoma ya Félix Antoine Tshisekedi. Bano bafui formation na ngonga wana ngango depuis Félix ayeti lelo bati aloboko likolo. Alors, Askari, biso tozali kolobana ba évidence, parce que naza produit à garde républicaine, ndenge bandi na tile loyo. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Moi, école à Tamukeo, il y a faux. Et là, on forme les chefs plutôt pour nous commander ma unité. Et Tikala qui cause à la Tamukolo mon côté. C'est maintenant que vous allez causer à la officier, sous l'état pour avoir besoin, plutôt, compagnie, c'est maintenant. Depuis le président doué aux affaires. Nayoki ba lobby makambo ya social. Wana nde na boya ta même kota parce que et là quand même comparer zate. Biso oyo bambula nyosto lexi na gère. Tozala ki soigner wapi? Na ba dispensaire ya mike. Ya mike bana biso bako kufawa basoda na biso bako zanga baswe. Président Félix a koti na pouvoir après 3 jours a koti na Kanchaji. Aya ko visiter. A koti au hôpital ya mokoma amiswe kitiye. Commandant na biso aliboso alingia bomba ye na tanto wana bazaka basoda. Président koti na tante. Akuti ba famille na biso a même au sol. De origine hôpital au bozomo na soki. Je suis en train d'enseigner les jeunes militaires. Oh, bah, koti. Et pas de biso, bah, to biso, to wapi. Lelo, bah, hôpital minene à la cité. Bazali, ko sala ba transfert na bango ao. Alobi social. Basi na biso nde bazali ki akoteka bandembi nyoso na cité ao. Bazo, olieba kene kotanga, il faut passer la bilanga, pour banouer les 2 bouts du mois, awa.
nani abosala eza même na député moko asalaka ironie na parlement alobi bateki ya bandembi bateki soki ya bitekuteku baza majoritairement basi ya basoda. Là il faisait allusion à Kanchachi lelo wao bomona bango lisu na nzela bolingi tolo bakomi kolata bakabelo. Voilà do basi na biso bakomi kolata bakabelo contrairement chaque jour na bassin na mutu tina suki na bango na tirele bungi ebote nyonso na bango ekei. Voilà bakoma na ba iPhone. Nakotuna bino pona kosilisa parce que noka lobi o akopesa bino biloko social avakende to akena kina nyongo na biso combien d'arriérés ya prime na biso constitutionnel. Hein? Combien de mois d'arriérés biso to encaissé avakende. Alors moi je pense à un certain moment, il faut que tika kokosa parce que baoba yebi bakoloba. La République démocratique du Congo, mbote na bino. Mbote lisusu. Merci. Au service de la patrie. Par la réponse, Oyo Botesi. Au service de la patrie. Ezali Koloba. Passe la gauche, marche. Mama na kwanga. Opération liboso toza ko lancer lelo ezali kombolango kimia kokolo. Kimia kokolo. Est-ce que tokani malamu?
kimia kokolo lobi boye toza na tina ya kuluna te toza na tina ya criminel na barabara na biso te toza na tina vagabondage awa ya te ya kante oyo nyonso akotelema na mobulu na kan kokolo awa akokuta na police militaire boye te kobima libanda ya police militaire elobi ete tosa ezala nani outa wapi soda nyonso ya FRDC akotambola na mandoki ya maboko te soda nyonso ya FRDC esengeli na ye atambola na ndingisa ya balabala oyo nyonso tu akotambola na nzela azangi ndingisa ya balabala na mandoki ya maboko akosala nini akosala nini polisi militaire okutana naye na balabala boye te ngai ya ekolo notre devise notre devise bauta Nakamba una balingine